Kinshasa mbote Brazzaville ba diaspora bana Congo central bana Maniema boza ebele bomisana kolanda magazine bonda ekolo po epesaka bino ba information solo ekamba miepa ye moko DG valable à l'indéo. Fungola édition mokola lelo pona koyebisa bino ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akenda ko rendre visite pona ko kabola mawana famille ya Cherubin Okende o atiki biso to landa élément oyo. Après annonce ya liwa ya député national Cherubin Okende oyo epesi passe mingi pa ya ba congolais. Tomonaki ba réaction ya ba leader politique pe ya ba tendance nyonso. Poko bungisa cadre monene na nzela ya liwa tragique oyo etindi gouvernement congolais a se mobiliser pour lancer ba enquête pour vérité eyebana. Kasi mokolo ya vendredi 14 juillet 2023, Premier ministre Sama Lukonde akendaki ko rendre visite pe ko compatir na veuve ya Mowei pe na ba membre ya famille na ye na souci ya ko kabola mawa. Esengeli koyeba ete Jean-Michel Sama Lukonde azalaki accompagné na quelques membres ya gouvernement na ye. Na nzela ya 104e conseil des ministres o ezalaki présidé et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, décision ezomaki pona ko mener ba enquête et longona lisungu ya ba expert ya Belgique pe ba o ya Afrique du Sud ba enquête yango ekokambama epa ya ministre ya justice congolaise. Pambate liwa ya Cherubin Okende ekoki jamais kozala impuni. Tokosenga kaka na ba service compétent ba mener ba enquête pour vérité ezala établi. Biso to betisi kaka mbunda. Mwana mboka eleze ntambo betisi mbunda pona liwa ya Cherubin Okende to landa élément oyo. Toujours na cadre ya kokabola mawapo na liwa ya député national, ex-ministre ya transport et membre ya parti politique Ensemble pour la République Cherubin Okende, mwana mboka eleze ntambo député national abetisi mbunda. Pe alobi ete complot contre la RDC eza makasi pe eza kosabima na Belgique pona koluka transition po mingi baza prêté pona kokende na ba élection. Na yango asengi na justice na ba service ya sécurité basala ba enquête pona ko sanctionner ba commanditaire ya crime oyo. Pe asengi na service ya sécurité bazala vigilant pona ko renverser complot o eza ko salima contre mboka na biso. Selon ba information, ba service ba kangi de gens suspects moko pe ba pesie na maboka ki de droit pour justice et sala musala na yango. Liwa ya député national Cherubin Okende eza lokola mystère po batu ebele baza komituna motuna sur disparition na ye. Kasi kote bayi politique mingi balingi bakomisa yango lokola fond de commerce po kofunda na ebandi. Nani akondima kozala bouc émissaire? Totika justice na ba service o baza kosala ba enquête basala musala na bango po vérité eyebana. Biso to betisi kaka mbunda. Insécurité est comme trop dans la ville province ya Kinshasa, il faut la police na ba service ya sécurité et la sa professionnalisme na bangoto landa élément ya Alain Deo. Mwana Congo boye ba ke ville province ya Kinshasa eza ko passer ba moment moko ya mabe makasi oyo eza motivé na baka lokola ya ba enlèvement koboma pe ba insécurité ya mingi surtout soki okoti na ba quartier okomona ba kuluna na ba policier ndenge baza konyoko la population na ba arrestation ya ntina te. Or eza kosenga nde il faut ba moment oyo la police na ba service mingi ya sécurité ba jouer rôle na bango kitoko pour confiance ya peuple ezonga ya kofanda kitoko na ville province ya Kinshasa. Tellement que la police congolaise azalaka na côté mabe suite ya ba comportement na bango bala qui s'assiko professionnalisme ya ko sécuriser réellement population kinoise. Jamais okoki kolegisa mukolo na Kinshasa sa ozanga koyoka information ya mawape ya mabe mikolo oyo surtout. To aussi komona liwa ya mwana mboka Cherubin Okende ndenge akufi liwa ya mabe na masasi donc ezaka assassinat ozwi ya ba enlèvement pe ekomi kosala pasi na soni ya ko vivre la Kinshasa. Situation ekomi mabe makasi awa sikoyo toza kosinga kaka na la police pe ba service ya sécurité en tout cas population aza kozela musala na bino ya kitoko po et permettre vraiment bazana assurance ya ko vivre na ngambo ya l'état esengeli kopesa la police ba moyen o esengeli asala musala kitoko pe azala prêt ya ko protéger population oyo. Urgence eza kosenga s'il vous plaît l'état, urgence eza kosenga vraiment ba couvre-feu na butu esalema ezala accompagné na ba bouclage régulier na journée ba contrôle ezala renforcé partout même na entrée à ville province ya Kinshasa. Kopesa la police ba moyen action na ba instruction makasi ya ko sécuriser et non ya ko insécuriser population et surtout que tout ya komona ba ka ba kidnapper
ba policier oyo ba uta ko kanga bango mais dans les sacs. Situation eza mabe kotika kaka boye et kozala mabe pour la Kinshasa. Et c'est vraiment de fongola miso po na bolamu ya Kinshasa. Boye ba et surtout que etikali kaka mikolo muke pour la ouverture ya 9e jour francophonie donc et c'est vraiment Kinshasa tozala makasi pe population koyeba toujours ko informer la police ceux qui te montrent mabe ezali yango to pesa pe confiance na ba chef de rue ba chef de quartier po bango pe baza ba agent numéro 1 ya kopesa ba information malonga e ko sunga population et vivre la kimia yango to betisika mbunda. Esengeli koyeba ete na province ya Nord Kivu na territoire ya Beni, acteur ya société civile moko na officier militaire bakutaki bango ya kokufa na mai moya tolanda elema ya Aledewa. Ndeko ya Congo, boye bake ba rebelle ya ADF, baza koko base musaba yo koboma batu kuna surtout mingi na Beni na province ya Nord Kivu. Na mokolo ya lelo, il faut boye bake vice-président société civile ya groupement Bambura Kisiki. Pe officier moko ya FRDC bakutaki bango ya kokufa mokolo ya jeudi 13 juillet na 10 km ya agglomération ya Mai Moya kaka na territoire ya Beni. Tellement que bakoyaki na embuscade ya ba ADF na butu ya mercredi 12 juillet selon société civile ya Beni. Yango esali ke bakuta na problème oyo bakutela yango na mokwalelo esali mabe makasi na baliwa oyo yango mwana mboka Omar Kalisia oyo apesi ba information oyo basengi na armée a renforcer ba mécanisme ya prise en charge ya ba alerte et surtout que avant nyonso population aza toujours ko alerter si présence ya ba rebelle na kwa wana ya territoire ya Beni mais koyeba ezake ibembe wana balongola ki yango déjà escabomaki bango pe eza déjà transféré na morgue ya hôpital de référence ya Oisha avant makunda bango yango biso to betisika mbonda. Ozala activité politique, conférence, mariage, tope ba activité mususu, ben sambonda ekolo agence pour na ba reportage ya solo tolanda elema oyo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Na kadi ya ba rétrospective bolanda ba elema oyo emarkaki semaine mobimba. Bien que Azako exige audit ya fichier électoral pour na cabinet moko indépendant avant ya kotinda ba dossier ya ba potentiel candidat ya famille politique naye, opposant Martin Fayulu a rassuré peuple congolais que a kolongwate na processus électoral. A salaki déclaration oyo lors ya conférence de presse oyo esalamaki mokolo ya mercredi 12 juillet 2023. Pour na président national ya SID ye alobaki ke eza très clair sikoyo ke bako boykote ba élection te yango wana peuple congolais aza ko réclamer candidature na ye. Abakisaki lisusu na koloba ke banyokoli peuple congolais na koyeba ko interpréter mabe déclaration na ye ya le 19 juin dernier. Heureusement que peuple ye moko a comprendre ke bakoki kokende na ba élection te soki fichier électoral eza audité te na cabinet indépendant. Par
Par ailleurs, bako clôturer dépôt ya ba candidature ya députation nationale mokolo ya samedi 15 juillet pe président ya centrale électorale Denis Kadima ayebisaki na ba potentiel candidat oyo ba déposer nanu ba candidature na bango te que prolongement ekozala te po na ba retardataire nyonso yango biso awa to betisi kambunda. Mona Congo, kakandenge boyebike, Assemblée provinciale ya Kinshasa, bautaki ko buka mwana mboka, les pasteurs godé poi, koloba couleur na forme, topé na sap, na poste na ya président Assemblée provinciale ya Kinshasa. Tellement que, et salut musique na moi Sony, yango etili ba membre ya Haut Conseil des Églises du Réveil, lokola ba pasteur, Kakenza, Mukuna, Mbakadi, et Jibayamapa, Pekiziamina, bakende depa na ndako na ye pona ko soutenir ye basali ya Nzambe oyo balakisi solidarité na bango ya ko dénoncer soni oyo ndeko na bango amoni ndenge balongoli ye selon le passé Kakenza oyo azaki baloba alobike bayaki kolakisa bolingo na bango ya ko dénoncer ndenge makambo oyo elekalaki na ngonga oyo Godé Poi azalaki na repos médical basengi considération na respect epai na bango Babedi Simbonda et pas ya mwana mboka Fachi Beton à kota likambo yango pe coup conditionnel azongi Godé Poi comme président de l'Assemblée provinciale. Nous, membres du Haut Conseil des Églises de Réveil, le père des leaders des Églises de Réveil dans notre pays, nous sommes venus témoigner notre solidarité auprès de notre président, qui est en même temps le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes venus témoigner notre solidarité en même temps pour dénoncer la manière dont les choses... Likabo oyo toyebike e bandaki na conflit entre les pasteurs Godé Poi na les gouverneurs Jatilingo Bilambaka et sengaki moko akweya entre bango mibale mais tellement moko alongite 6 me baluka 9 Endeko koluka etumba zala bakasi tope zala na mbangu ndenge kaka ba musicien baemba na mopazi mosusu il faut boyebake Jatilingo Bilambaka akomi kobuka ba kermesse ya passer Godé Poi nesi kaka na film po la loi du plus fort est toujours la meilleure masolo oyo eza vraiment à suivre yango to betisi kambonda. Ndeko ya Congo, il faut que train ya ko déposer déjà ba candidature na niveau ya ba bureau ya Seni et si e bandaki kalape ezotambola avec impact na idéologie. Donc eliki kolobanini moto la moto o aebike akozala candidat député national a commis déjà comme lengele. Kaka ndenge bozali komona awa botuna ngai nini. La grande dame Dosine Njitobe mama sociale oyo azali président ya fondation Dosine Njitobe yepe depa akendaki ko déposer ba dossier na la secrétariat général du parti politique na bango CRD oyo ekumbamaka et pas yemoko le président Christophe Mboso Kodia Kwanga et le kalaki kitoko avec impact na idéologie botandenga za kokota pe bayamani elongo na le secrétaire général du parti politique a koti a déposer ba dossier na nyonso esalemi kitoko kaka ndenge mwana mboka Denis Kadima zosenga na Seni na suka ya masolo botala ye moko tanga bimili boso kamera ya mbonda ekolo po tozala toujours zinga ya kotala ndenge bakamu eza kotambola boyoka ndenge nini abetsaki mbonda na robeta sete na bana nyonso ya Congo bao ba déposer nano ba dossier na bango te bazonga na bombangu bakende kotika po élection ezali mutako sabino te élection ezali ye moko papa Titi Beton Fachi Beton atelemi azoloba ke ye carte ne bungaki akendaki po akende ko renouveler carte na ye bomonaki asalaki carte mususu c'est-à-dire aza prêt pour na okende ko poser pe candidature na ye en tant que président de la République démocratique du Congo biso pe ba oyo tondimi bomoni naza wapi naza na CRD ezali nini ezali convention de la République pour la démocratie donc c'est-à-dire biso nyonso tokende na sima ya Seni poto luka kosala maponami awa tokobelela na yo mutu oyebike okozala candidat député national tangu ifweni tangu ekomi kokoma pe na suka po
le président Denis Kadima alobi ke bakotika na jamais kosala prolongation soki olali pongi yeba ke si c'est ko balukela o 9 sala lokola mama dosi jitobe a déposé a yepe parti politique na bango baza déjà préparé toyebi ke nyonso ezokende kokota avec impact na idéologie kaka na maboko ya secrétaire général ya parti politique na bango CRD ya mwana mboka le président Christophe Kodia Kwanga ndenge kaka bazokumbela masolo union sacré kitoko biso mbonda ekolo magazine d'actualité toyebisi bana moamba boyebake candidat député na bino yeyo oya kokumbela masolo mpenza na 2024 yeyo na kote ya moamba bopesa ye bachance mpo akende kodefendre ya bino kitoko yango tobeteli kambonda pe topesi ba bonne chance comme journaliste professionnel tope koyeba kosala ba montage vidéo na koyeba kosimba caméra lokola ba reporter ya mbonda eko likambo ya dollar na ville province ya Kinshasa ndeko ya Congo toyebite topesa ngo soki kombo nini po chaque année dollar ekoma kobotisa mwana likolo na yango ekomi kopesa ba congolais pasi po ata moya kosala ba achat na banzela bakendaka ezali te biloko tu ekomi cher na ndenge moko impossible gouvernement ba warriors toyebite soki bozali wapi po oyo congolais azokomona lelo oyo neti kaka akomi étranger na mboka na epo neti kaka secteur na ministère économie ekufa nango kala yango biso magazine mbonda ekolo depa na ba marché boyo kanenge population babetisaki mbonda eza komata moya kosala wenze eza te okobima na moins 5000 moya osomba biloko eza te bana bazotonda te toyebi te tosuka wapi bokipe biso na makambo kolia eza faute oyo bato bazotekela biso te eza faute biloko dollar chaque jour ezomata bazosomba biloko cher moye mpe batekela biso moins cher eza te bosunga biso soki te tozobumuka bandako na bana na bamama na batata toyebaki tosomba biso ke na $100 bapeso 4 carton bazongiso day 1 lelo carton biso ekomi na $100 bana babika ndeni tovive ndeni yango nde moto ebikisaka bana wende eza te ozotaka bana bakolia nini ekola 1500 okosoma ngo ndenge nini masangu kuti koloba te kantina masangu 7000 okoloba te saki ya mbino mati 800000 moya kosoma ngo eza te tokomotangisaka bikolo otie ndamdambo oteka moye de vivre franc congolais kutu esila ngala po mwana mpuo alela moto akokele mawa azalaka te yango tosengi na gouvernement ba warriors bosala mo eloko po vi oyo bakongole bamene lelo oyo ekomi ya pasi ya koleka na likambo oyo etali dollar po chaque année dollar ekoma komata kaka ndenge elingi c'est comme si kutu gouvernement ba warriors bozalaka te bolamukako bozape yango soki moye te bodémissionnaire po congolais alembi yango biso tobetisika mbonda Mwana Congo, likambo ya sous-traitance awa na mboka na biso ekoma kosala passe la population surtout na ba basala kalabisika lokola ya ba indien, ba chinois, ba pakistanais pe ba libanais bangonde baza komona bolai na ndenge moko ya mabe bokotuna ngai nini yango esali ke association des travailleurs du Congo balela epa ya ba autorité congolais bakota likambo na bango po baluka moyen ya ko changer condition ya vie ya ba travailleurs na secteur ya commerce po bazable problème ya taux ya dollar il faut boye bake bafuta makana $1 na valeur ya 1415 francs congolais pe ba na bango ya musala eza na ba problème ya makasi donc eza kosenga na inspecteur général ya travail to pe ministre ya travail ata la condition pe ba de travail oyo eza respecté te il faut boye bake bandeko oyo babandaka misala na secteur juste ya tongo pe na kosilisa wana nde amame ndeko na ngai ezaka liwa po misusu basilisaka na 18h 20h to pe 21h sans kobénéficier ba heure supplémentaire nyonso oyo ezaka likambo ya sous-traitance nde eza koboma po okomona mutu moko akomema yo atiki yo obanda musala paye akomi kogere yo bino moko boyoka tango kamera mona ekolo etambolaki na quelques magasins pa batravailleur oyo basala pa bachinois baindien ndenge nini babetiaki mbonda biso bafils du pays tosufraka mpola nini era kobanda musala eyebani mais era kosisa musala eyebanaka te même aire supplémentaire wana bazoloba mpona biso tomonaka yango te parce que ngai naza chauffeur donc tozonyokama pa baétranger bazotortire biso bafils du pays lokola
bato bao toza baétranger mbongo mpenza malonga te salaire yango mpe ya bien te quoi bien te donc esengo yango bango ya bati ya mboka so toomona yango te mpo sala yango ezalaka tato plutôt bazwa mpe nanu condition bongo malonga eza te donc te mboka yango te eloko ezoboma mundele ayebi eloko wana mundele ayebi kotraite travailleur comme il faut kolia na ye salaire na ye na bana na ye mais l'état congolais aza kaka kokata mbongo ya travailleur l'état congolais salaire ekoki kozala $200 ye na part na ye atie $100 donc eza l'état ya congo nde moto eza koboma eza faute ya bendie to bachinois te mpo na kofuta eza mibeko bafutaka problème ezalaka epai ya bato na biso bapartenaire na biso ya bacongolais awa eza kosala vraiment pasi mpo eza kaka forme ya esclavagisme yango toza kosenga na baautorité ya mboka boyebake na secteur oyo ya commerce ya baexpatrie chinois indien pakistanais mpe libanais na bamisusu en tout cas esclavagisme eza makasi ya koleka somo congolais esclave ya bapaya na mboka na ye moko biso tobeti kaka mbonda mpo tosengi vraiment implication ya bakondisilo te pasi na pasi ndeko ya Congo tomonaka kaka lere tobimaka na mituka mais il faut tomitunaka soki ya solo tozwaka ta ya koentretenir bamituka na biso parce que kotambola mituka toyebaka ke ezalaka baserke etambolaka na balabala tala lokola motuka oyo ozali komona tunanga ezali wapi nyonso oyo esalemi awa na ipene kolobake mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko na kati bakamwe ekomi kaka awa bakisi na miniti muke kari yango moko ebandi kopela moto ekamwisi population na ndenge moko mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetisaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo bachauffeur po balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala kota station na station kuna me oyo bato badaye mituka balandela mituka bapati bachauffeur naosangana bachauffeur bolandelaka mituka ezangi mpe ezala vile ikasa ozala apane technique yango wana ekasengaki akibana na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kuti na partie station wana aboyi toboma moto aboyi tolongolaki bapine aboyi ye moko tia ye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye ake kuna na pano wana oyo ya biopi wana ale abandi kofilime ye moko afandi wana afilime asimi nzela abengi mobali ndenge asimi nzela ake na bana na ye ezalaki na bana classe awuti bwazoya kando omona akomi place wana akomi moto peli wana chauffeur asanti da eloko moko asanti bien te deja na mutuka akiti mpo ameka koverifie akati na nga mbukuna retune ntango azonga bwakisi ebeti kano nde peli mutuka ndenge eza boye eza lokola nzota moto afa kobima na ntango koverifia bino ono fo kokontrole po ezaka mi essence mpona erreur ya moke epelaka moto nde omoni epeli awa biso tokosenga mingi na bachauffeur boyebaka kosala batretie ya mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki mpe kosilisa bomoi na yo na nzela na ntango moke mpe ekoki kosunga yo okoma bisika ya ndenge na ndenge ebongi yo moko oyebaka kosala shwa ya kokumba motuka oyo ezala eta normal yango esali mawa vraiment awa na bandeko bazala kati ya ipene biso tobetisika mbunda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous,
c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation média. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko, bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na ya wana. Me bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu nasuki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso, bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino, toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Ba nomination euti kosala mayandenge na ndenge depuis mwana mboka Félix Silombo azwa bokonzi. Tolanda kina mikolo lekalaki ndenge nini ataki ba mandataire na entreprise ya l'État pe lobi awa auti kobimbisa ba bourgmestre ya sika o babimi na impact pe na idéologie. À part ba bourgmestre, ba maire pe ba province pe ba yebani mais tout le koko tiri ameki ko kanisela bango façon nini baseki basala misala boyo kalisolo onenge nini ezali kolekana. Ndeko na biso akomi ministre mosala ya l'État Langonga akomi na ndako yoka ba idée pe ba conseil ya famille lokola okomi mokonzi na esika wana il faut ko profiter libela ko bongisa vie na yo pe ya libota mobimba. Oncle timba biso mikili rapide po masa balobi mikili na nge monani soki osali eloko te bakoseka biso papa ba parcelle to somba ata 20 bokonzi na yo ezali ya bon koko na yo azalaka chef coutumier déjà kala ye moko mutu pe azwi bokonzi botala ndenge avandi akomi kotoka bali kokazabi avec IGF sur le terrain, a commis déjà qu'on banga non, donc a bagi déjà IGF. Honorable peine à quoi naie, le coup la message qu'on s'en va constat. Yokaye nenga le biboye. Na mosala l'État ba idée à boye, de que le ministre a constat la boni. Bande ko changement de mentalité. Nyonso oyo ni la salini, tango ba nommer de kono ministre, to ba nommer mandataire, to pe le ko ba beaucoup ba bimie belé oyo. Ba famille mingi ba sepeli be boye ba ke. IGF pe azali zinga parce que ba projet mabe e continue de ko a ko da boloko. Ya malama ezali nini? Tango ba nommer de ko la bino, bo sangala bo pese ba kalisa ko sala pour ko luka ko tobola mboka parce que Congo esengi comme les Congolais, les Camerounais, les Congolais, ma part comme Ibi, au salaire le pont à mon côté, au commis ministre, au commis bourgmestre, yoka ma part de toi commune et commis kakayo, wana ma bema kasi biso awa, to betika monda.
bolandi caricature na cadre ya page rose boye ba ete moko DG valable en l'aide waza ko fêter anniversaire na ye lelo ntabe kolia mana champagne na ndenga ko sakana te biso to souhaiter ka ba joyeux anniversaire to landa élément oyo comme magazine na biso mokula lelo bozaki ebele ya kolanda biso to pesi merci mingi na ba fidèles téléspectateurs nyonso ba misana kolanda magazine Monde Ekolo pe to sengi bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Monde Ekolo officiel yango nde ezali moya malama ko soutenir biso pona o etali visibilité te promotion ba produit na bino bo continuer ko sala biso confiance bo kozala jamais déçu na pesi merci mingi na équipe technique po bango nde basunga ki biso to koma bisika bozali ngai na bino to kuta mikolo mizali koya ce qui est sazongité bye.